ya Nord Kivu, Sud Kivu, Équateur pe Maniema. ndeko na ngai likambo nyonso oyo eyaka na mboka soki ezokodire yokesa na cause nango soki ezokoorganize bato bakufa makile kisopona ezokodire ezalaka toujours na cause nango na kati osika tozokoyoka révélation oyo nzambe apesaki na poto jacob ntina guerre ya este ntango asengaki na nzambe ntango asengaki pasa motema asenga na nzambe baproblème wana eza nini mpe nzambe akopesa réponse ezali boye regret apôtre jacob mpona guerre este ya rdc asengaki kasi réponse ezalaki te mokolo mosusu nzambe alobi na ye tika nano batongo bakufa na baprovince wana alobi bayebi ngai nzambe kasi babangaka ngai te baprovince oyo epesa ngai kanda kasi na kontinuaki kaka kosenga apota kontinue kosenga mpe nzambe apesi ye bite gina wana atako alobelaki ye te bakonzi rdc bango moko bakende kosinye bapacte na rwanda mpona kolibere este ya rdc kasi nalobi ya nzambe bato bakokokanda mabe soki yo opesi nzela te ekokosalama te na ndenge nayeba bite oyo oliberaki mabe wana na kontinuaki kasi réponse ezalaki te kasi na le 4 juin 2022 na ngonga 19h molimo avisitaki ngai apôtre jacob fwan mpe alobeli ngai soki naliberaki yango mpo bapesaki ngai kanda avant indépendance baprovince nyonso ya este na ntango ezalaka kaka moko babomaka profete natindelaka bango kuna na ntango azali kolobela bango batika babe oyo baza kosala bayaki kosilikila ye mpe babomaki ye na mabanga komba profete yango eza profete joel azaka originaire ya province ya équateur na bangala avant baboma ye atambolaki na Sud Kivu na Nord Kivu na Maniema koteya bato ya kuna message amemaka bango ezali koloba batika mabe oyo baza kosala po ete ezopesa nzambe kanda mpe nzambe alobi nabandaki kotinda baprofete na ngai mingi kuna kasi bazalaki koyokela bango te yango epesa ngai kanda mpe pasi ezokontinue kati na bango nsima ayaki kovanda na bisika oyo ekoma ituri lelo oyo bato ya province wana basepelaki te na ndenge aza kolobela bango batika babe na bango bayaki kokosela ye makambo ke ayibi place bazwaki nzela ya koboma ye na mabanga ntango azokufa adeklaraki koboloba oyo ndenge nalobeli bino verité bobomi ngai makila na ngai oyo etangi ekozongela bana na bino moko makila na bino ekozala kotanga kaka ndenge botangisi makila na ngai na province oyo ndenge wana mpe makila ekobanda kosopanaka mbula na baprovince oyo eloko mosusu balimbelaki ye te mpo azalaki moto ya province mosusu nzokani nzambe azalaka na ye azalaka na ye na ekolo te nzambe aza nzambe bato nyonso likambo oyo ya koboya bato ya ekolo na yo te oyo azolobela yo makambo eza mabe makasi likambo esengeli kotoyebaka nzambe azala ekolo te biso bato nde tozala bikolo nzambe soki alingi kolobela yo likambo
atalaka ekolo te, atalaka kaka mutu oyo azobanga ye mpe azondimela ye. Tosalaka très attention na likambo oyo mpo bafamille bapays mpe bikolo ebele bazokota na problème. Nzambe aza nzambe bikolo nyonso. Totanga na acte 10 verset 34 à 35 okomona makambo oyo. Visite misato ya nzambe la race noire et plus particulièrement entre RDC na Rwanda, la frontière wana. Après atindaki bango na des émissions, là atindaki groupe Ange oyo aye autour des émissions. Sima Ange wana misato bayaki lisusu na frontière entre RDC et Rwanda. Place oyo eza lelo oyo lac. Bayaka kokutana papa moko na komba Mena elakisi nzete ya kokomela. Azalaka kosunga bato na bokoko, aza mpe koprofetize. Na ntango wana baza koloba langue moko, me langue wana ebunga mpona maledikisio ya race wana. Papa wana azalaka kosalela na bapuissance ya bokoko. Baange wana bayebisaka papa wana nzambe atindi biso epa na yo okotisa bonzambe na Afrique. Ye atunaki nzambe nini wana po biso tozala nzambe na biso. Biso tondimelaka banzambe oyo bakoko ya biso batikela biso. Okoki kolakisa biso miracle ata ndenge nini, jamais tokondimela yo. Baange wana bayebisi ye omoni bisika otelemi makila ekobanda kosopanaka wana durant 3 siècles mpe babe ebele ekobanda kosalama na badescendant na yo. Papa wana ayebisi bango lisusu malamu na kufa kena ndimela bino. Baange wana bayebisi ye ndenge lobi ekosala mpe ndenge wana. Papa wana ayaka kokufa mpe na place wana yango ekomaki mai yango ekoma lac oyo esepare RDC na Rwanda. Baange wana bayebisaki papa wana bokozwa punition ya 3 siècles epe bababe ebele ekobanda kosalama na badescendant na yo. Mpe balobaki soki descendant na yo un jour bakoya kocomprendre na koréduire punition wana. Ntango papa wana akataka motema molimo na ye, ntango amonaki nzambe akoma kosenga bolembisi, alobaki bozongisa ngai mpona kende koyebisa bana na ngai. Bayebisi ye bana na yo soki batosi ekozala malamu, soki batosi te bakoya kokufa. Papa wana azalaka na 12 bana, mais ezalaka déjà trop tard. Après mongongo moko ya Satan ebimaki mpe ezwaki ye. Papa wana bato bandimelaki ye mingi kote wana nyonso mpo azalaka kolakisa bato na bokoko, kosalisa bato na bokoko. Azalaka descendant ya Congo central. Bayebisi ye lokola osali boye badescendant na yo bakobanda koyokanaka te mpe na babele oyo ovandi makila ekobanda kosopanaka ntango nyonso. Yango na kala baroyaume nyonso baza koyokana te apartir ya parole wana. Yango nzambe alingaka baroyaume te. Après baange wana bazongaki na likolo epai ya nzambe bapesaki rapport mpe epesaki lisusu nzambe kanda.